biso tozokanisa neti kofingana koswana neti yango topesa biso nombre de vie nga na omona yango neti honte soki bato lelo bakoma obokola bana na bango baotangisa bana na bango na mafinga alors omoni l'argent sale baprofitaka nango te ken paki asisite bafingi mpe pere na ngai akomi kutu kokenda niveau tia bomele boulot na BCBG ke yalobaki soki kisi soki boyeboye donc soki kisi na ndimi teke mosaka oyeba kisi na BCBG mosaka fi un grand joueur inter club le roi intercontinental na époque inter ya neti Villarreal lelo ba jeune wana ba so bana na ba merveille ram il est pas déplacé ba moi après se permettre pena gaye pena eza ba dumusu no kipete mais eza ba tuloko neti ba merveille rambo hein mona mo bo musu so bébé J3 ndo ba pena ndo finga mo pa ou quoi to papa na J3 nga ko le ka na TV na sa act wana po J3 bo na obeta merveille rambo bo na obeta pas tuer fi bo na obeta ken pia na bo na obeta ken pia les infections OK. Voilà qui s'agit na TV les infections mato ba yebi mama ba infection so atali amona ngezi nenga mabete Congo Promo Raf Ngindo Boga en tout cas félicitations merci si tu es donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo avec Raf Ngindo Congo Promo ne tombera jamais Piccolo Congo Promo ndé ouais balobi Raf Ngindo Congo Promo toujours grande puissance Camon Congo Promo qui torcos net na film Congo Promo babundana nango Raf Ngindo Congo Promo. What a plus, what another boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raf Ngindo. Une of les jeunes leaders de la guerre. Arbitre na yo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Congo Promo deux fois Bolanda Congo Promo pour ezolo la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Bienvenue dans cette émission Excellence, présentée toujours par moi-même, Scotty Kabalo, la justice de la presse. Vous savez très bien que j'ai toujours eu une attention qui est largement soutenue grâce à vous, les abonnés de Congo Promo Télévision, grâce à vous qui soutiennent valablement cette grande émission Excellence. Vous savez très bien que quand je me présente devant vous, c'est qu'il y a de l'actualité. Voilà, je suis avec Blana Mosaka. Blana, c'est vraiment une habitude, c'est pour la deuxième fois. Évidemment, on l'a réussi dans cette émission, on va essayer un peu de balayer tout le sujet d'actualité. Vous savez que c'est grand concert de Wenge Musica parce que ça ne cesse pas être l'un des titres majeurs, l'un des sujets d'actualité dans nos émissions parce que Boebike Kosangisa ba grand wana Wenge, ça reste toujours l'actualité. Til le 30 juin, til le 1er juillet, Torolobelango Kaka. Tellement lui, c'est un Wenge. Nga bien Wenge parce que dans l'émission précédente, a expliqué nga Wenge. Lobelenga Wenge, papa n'a pas tout ça parmi les grands Wenge men qui est Blanchard Mosaka, on le salue à passant. Mais aussi, avant de commencer cette émission, je vais dire merci à mon oncle Pablo Kaembe. Pablo Kaembe, mon oncle, je te dis merci pour tout. Et voilà, donc il faut signaler déjà, il y a un mariage coutumier récemment à Strasbourg entre Pablo Kaembe et maman Léontine Moussouamba. Bientôt tout sera à Kinshasa, donc Nabi qui m'a salué, vous allez bien. Directement, je dis bonjour à mon invité qui est Blana Mosaka. Bonjour et bon après-midi. Bonjour, Massanangai. Congo Promo, dans l'occasion de passer la deuxième fois, seconde fois, il y a la visibilité. Dans la coopération 50-50, il y a un nombre de vies, on a une visibilité. Donc, on peut perdre à et surtout gagner. Les gars, on a un numéro, on a plus 243 90 649 54 86 plus 243 90 649 54 86. On a déjà dans un trésor Lusamba. Moi, je suis opérateur à Tega Bilambo Koutana Batute quoi. Trésor Lusamba. On peut se bambote. On a fait ça déjà bambote na Charlie Adjanga Star en couleur. On a fait ça bambote na Jonas Bienga, Alex Ntima. Est tombé du ciel, Venangai, Gento Sigalo, Janisita, tout grand poteau, on a passé mère à l'église en Belgique, on a Chaïda, chacun se dit le bail au so à Betioli, Kofa, toqué dans morgue à cinquantenaire au Polakaka. Donc, la question est la réponse, c'est ça, papa Nanzam, Benani, couleur mon pépenini, na mon qui le soukawapi, na océan soukawapi. Donc, tout est égal à répondre à la question, c'est la réponse, na osé la voir. Voilà, bon, tu es à caractère d'une émission très ouverte, mais tu es au bananon, tout au long
nom de votre famille. Déjà, le nom Mosaka, déjà, ils ont famille Morobo et Abastar déjà. Donc, Mambo, la famille Nabino et Kotika Presté, Potoya, tous avec éclaircissement. Concernant votre papa, Blanchard Mosaka, dans une émission là où on a vu Ken Ompiana dire des choses un peu, se déranger bango par rapport à Mosaka qui est votre papa atiki ndaka baboti te tilelo Mosaka sali musique akiba poto mais atofandaka ndaka baboti il y a encore des sujets qui essaient un peu de déranger le pango il y a bino wana maman tata moi sina bino ba filma qui il a des propos oyo ezaki un peu moins compliqué. Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement? Qu'est-ce qui se passe na mambo tout na essayer un peu de récapituler? Bon, mon biso YouTube congolais, il faut pas modifier. Biso zo kanzanet ko fingana ko swana net ya on te pesa so nombre de vie. Ngana mona on net honte soki batulelo ba ko moboko la bana na bango ba otangisa bana na bango na mafinga. Alors omoni l'argent sale va profiter na ngote. Donc ce qui est la carrière na yo muto ete mana ko finga na ko swana ngai pana ngai eza analyse kotala le bien le mal et les camps. Là faut dire vrai tu condamnes déjà Ken Piana. Non, je condamne tout le monde. Tout le monde voilà. Tout le monde père n'a pas dans la place à fingi pe yana Ken Kizengi Ken pa ka cité ba fingi pe père na ngai a comme ko ke na niveau tia bomele bolo na BCBG que ya lo baki soki kisi soki boy so comprendre. Donc soki kisi na limité que Mosaka oye ba kisi na BCBG. Mosaka fit un grand joueur. Inter club le roi intercontinental l'époque. Inter net ba Villarreal lelo net ba Real Boza mais ba Barcelone mais Villarreal mo ba Atlético. Mosaka mta match Inter na stade des Martyrs à Masaïs Kitambo. Première fois combo ya Kitambo ba portant na football et na Martyrs beta na ba Vita. C'est Mosaka a cha Vita bi a cha de ring a boma Vita boma de ring. C'est vrai à l'époque où on a eu ce souvenir Gadi Agi Tomis, Acha Tomis Debi. En fait, bateau ba yebinde histoire te ndé ba kansa tam so ndaki jeune moboye hein ba écoute média bien kalaté ba jeune ngo ba merveille rambo ba comme ba prêtre ko lobani ba kuta biso na kopo à TV ba jeune wana ba so bana na ba merveille rambo il est pas déplacé ba moi après c'est permettre pena gaye pena et ça ba dumusu no kipete mais ça ba tu connaître ba merveille rambo hein mon amour bo musu so bébé J3 oh te Mosaka za papa biso za ba camarade blana so yebi kaza da papa yo camarade blana eza din penanga na lega na TV na loba penanga ndo finga mo pa ou quoi to papa na J3 nga ko lega na TV na sa actuana po J3 bo na obeta e mais vers rambo bo na obeta pas tuer fi bo na obeta Ken Piana bo na obeta e mais je peux pas le faire parce que na brigade na kuluna te l'intelligence na bateau tout na tangi na ndimite mutaleki ngaza. Non, baba zoba. Te baba zoba te bazaba mayele même mutaleki ngandete. Baza penza ba mayele. Ken Piana zala mayele. Mayele za français na déjà na panafricaniste. Français na français écrit thème de l'axe que mutaza intelligent. Na intelligence pendant que mutazo gérer carrière na bien, azo gérer carrière na pe tout le monde ba fruit ba réussite. Moi na moya kan koko, moi na moya kan mobile. Vous comprenez? Aya ko luka TV na ba Zakari, aluki na sima ba Zakari, aluki na ba papa nani ti a comme na niveau que poto yé moko samba memai. Et ça bravo mutabongo yo bengezo bande. Mais et là on y est dérangé. La vérité ka ba lobi que papa na yo tilelo célébrité à Kepoto avant na rana ndako ya ba parents. Soki boye baraté. Mosaka bandi ko futela na Zaire. Père nanga ndako liboso futela obi cause ça la ka ndo futela. Ozana ba petite sœur bana âge ko lingate. Et ba komo ozana ba petit chéri moko boye ka ndezala. Il y a ko supporter maramte. En fait, il y a ndako à discuter na batuté. Même bande ko na vanda na. Kana lo ba mingi bongo. Te ya vanda na mututé. OK. Mosaka za na kata ndako ne tongo tipoka ba master ne ali banda izaba ba camarade Mosaka za ba master nanga. Ye ba master ba âge ne ba la raté ba jeune kaka bokoti na palais. Boba ina no ba débat ba balé ba politique. La kanginda ku. Mamba libande etala gete. Donc il est un peu trop solitaire. Ouais, Mosaka soka futela pala liboso père nanga za rapo ba leki na basi ba komi kolinga mibali. Yazo supporter ngote. OK. Ko beta ba mibali wana bani banini. Ya mo ba parents ba combattre so zo beta mibali. Agenda luka pale na ya futela na bandal. Tongo. Wa bato tozo lo balelo so merveille rambo soki nani
misusu bana ba palais na bango na ba berceau maman vous comprenez donc on défendre ga père te pour na mamuni na kota ngote mais so na ko taleta ndamba vino ba ebité Mosaka genda poto avant tout le monde wana nini wana to yebike Mosaka ke poto liboso na 89 na jibe ni mama musique en fait Mosaka mama musique ya wenge OK mpena bike Mosaka ya wenge ya wenge avant Mosaka ya za dana ba mama nani yo ya wenge avant Mosaka ndenge nini Mosaka ya na ye wa kufa papi premier drummer ya wenge Lijiba koma livre cha premier drummer El Pazo masa na bango ba photo eza ba concert eza vous comprenez Maradona doublé à papa kulutu nga Jibe Wera Blaise Bula nani bayaka na lupango na so baliaka ba fufa mkoko na so moloba OK Mosaka ndaka wenge ya Tinel ozo revata ko beta na instrument un jour té ozo revata ko beta na instrument un jour té Mosaka ye wenge avant Rikoko Bula Mbemba avant Marie-Paul voilà agenda kota la grand frère né Domera Wenge Jibe na Wera Bayebi Mosaka donc depuis Mosaka ye musique nzela mona ba merveille te na ba kente Mosaka ye musique Pepe Kale Juna Mombafu camarade ya père nanga mo Juna Mombafu camarade ya père nanga donc Mosaka ngenda da vampire moni Luambo moi classe ya Kongo na biso papa na Mosaka donc Mosaka ngenda OK jazz papa na bango azaki musicien ya OK jazz premier chanteur avant album ya longwa pour moi ça linga musique était musique comme ça mbaine mobolo Luambo zo banda OK jazz masana ban chiki moko masana ban avant bave Viki Longomba baya c'est papa Mavuzi bref papa leki na biso beti kuna Félicien abeti na OK jazz ayembi pe na OK jazz ba concert ba net biso famille za musique côté maman Madilu côté papa na ba Mosaka donc Mosaka genda poto na Bali iski tambo eteke inter eteke na primero d'Auguste na masane ebende ba comme na primero d'Auguste ba teki Mosaka neuf ya blague te ba Benzema bakosa ba teki Mosaka na Allemagne na ebende ba ke Allemagne bango mbaleta ke ba joueur ba za ba deuxième joueur noir abet en Allemagne après Moutoubi les Santos ba toi histoire haute j'ai de preuves Mosaka il a ba carton ba jouer merde zo monter quand au libanda era Allemagne ayelanga ba jouer je comprends Mosaka ngenda poto kala tata moi si on na vidéo ana no blana tata moi si on a oyebi quand même non oh mais nga nazanga pona wanga na batu te bosaki nderere bolo ba ke mama leki biso ko leki na biso azala raté ko na biso mo leki asuka babota bango de OK bala baluba babota bango de Sudila na Tamwania Sudila kufa kani mwana pa kufa tozaka na koko aleki susu te do famille ko na so moi c'est sila nango voilà etala ba cousin obika ba match long mais côté ko na so mobali babota bango pe kaka mi balé bazana bango na nani tata te soki ma tata moi si soki baza babota bango de Vuanda Mpembele na Mavuzi Mpembele ondo inanga vous comprenez Vuanda Mpembele na Mavuzi Mpembele siko baboti bango papa na bango sombeli bango le pango na kitambo na bandundu obo Mosaka banda oba avanda wana te Mosaka futela na bandana sombeli bango le pango sombeli bango le pango bandi kokola papa na bango senini akufi na buka le pango ache yena yana ye Vuanda Mpembele na Mavuzi Mpembele mobala hérita le pango wana pourquoi yana ya sentaka mwana 16 ans na ko étalé via koko na ngate na TV yana ya sentaka mwana 16 ans fallait que de prison ateka le pango ko na biso na mbinza c'est on na mbinza le kitambo na cher mbinza ki place ba noble ateki grand le pango donc place ngombe gauche avandaka pointi coin wana zaki ya papa na Mosaka ateka le pango wana pa corrompre famille wana akende prison te nde mama na ya lobi oyo teki déjà par oyo faozwa awa de le pango yo signé etikali ya lekino donc pour reconnaître acte mabasa ya signé maman longa ki na ba cadastre ke maman na mta modifia le pango na tika na kombo ya leki wana Mavuzi Mpembele longa na ndo inae wa koko na yo direct wa koko na nga direct donc na kati le pango wana ya kitambo na komba Mosaka Blanchard Mosaka eza na kati Blanchard Mavuzi Mambo Mosaka eza voilà Blanchard Mavuzi ba komoni eza na kati ya buku oh
Mais moi na koko wana kombo ozatende cadastre modifier maman mtakenda na cadastre. OK. Wana ba tante wana tozoloba na botamina nuté. OK. Ba mosaka pe ba botamina nuté. Mutabota mika yana ba mosaka liboso na o ami balé. Te ya mosaka ba botamite o ami balé ba botamite mutabota makina nuté. Bazano bango moko kaka. Après maman oza mobali moboy. Mon bal n'a pas acquis pauvreté, il a 14 parcelles. 14 parcelles. Mon bal y a maman na zoaka, il a na l'art. Abota tante na biso wana, apena bande konaï. Je pose seulement la question, je vais te éclaircir. Ça a des parcelles na ngengere. Voilà. Moro na mimosa, moro na bumbu. Ya bumbu ya suka toto ke sunaye. Soka sombi a chaka kombo na ngache kombo legi na ngala kesaka nga. OK. Comprendre blana mukolonga na rozalate to ba Congo zo lupango moko pesa ba famille nanga o etikali partager na lekino mais botika ta moko pona o raison na nga soki bo teka tout mais moko ba doye ba teka lupango ba tikela biso héritage za vrai tombeau koleka ba tombeau to ke na ba na métropole kuna ba nécropole wana vrai tombeau za lupango ba tikeli binoko. Voilà, je pense que on est suffisamment éclairci. Blana Mosaka a éclairci Bisso, mais pour chuter la première partie de l'émission Nabiso, Ken Piana a joué rôle ni Tibo Boki est malade na mambo. Un journaliste n'a pas d'amis, on a des très bonnes relations, mais c'est peut-être tout na question to iba. Bobo Keli Ken Piana malade pour na nini. On n'irait pas côté maman lopa on a dit non. Il y a des infections. OK. Les infections qui sont na TV, les infections, moi to ba yebi mama ba infection so atali, a mon les infections. Quel autre pote? Te mo ko ta pote za pour monter. A ko me la pe ma ya mabe. Vous comprenez? Mai mo tam so mo no somba yango za bien mais tam so na kati na ngo ma ya pompe ka ya normal o me la ngo susté. A ko pa ko pe mafuta moko esimbité. Vous comprenez? Les infections mais il y a ça d'une alliance nature. OK. Lion ta a beto kara. Aolia no batu mususote mena suka na ngoda mo peka. Esa inda alliance nature. Menga maluba na ngeza nganga. Na ipsa ki alliance yo sali soko pesi résultat positif te sugelo mabe. Na benga ga jour a chaque mission wana. Na ipsa longo le mission wana. Ipsa dans 20 minutes na longo na pa benga so ipsa pepere no pa beti na lenga so Afrique lengi. Bani anya tumbinga blana na osani na tiki kaka. Wana za camarade nanga. OK. Bachiki ba marambo bele. Ken Piana masananga. OK. On se comprend. Na bengue sous dette, na bengue da 3 appels. Ndelo ba singa blana tukana marambo ekomelinga ya ba mbombo ebiminga bakama mosaka nga na kota nga ngo susté. Aza venanga atikali venanga. OK. C'est ça. Voilà, on a bien chuté par ces sujets. C'est la famille. Et ça, moi, et le moment où ils allaient qui on a par rapport, peut-être que Ken Piana, tu as buzz, mais mon ami a buzz, ça va vie pour la fin du mois, c'est quelque chose. On est solo en France, Balma va solo en français, combien de Français au Balma va Boma. Oui, le pays crée en Soudanie en Russie. Guerre mondiale est finie ça par Ozanapé. Le pays congolais, il y a un message mon Rwandais. Brazzaville, il y a un message mon Congolais Kinshasa. Le pays les Arabes, Boma Nyoka Tika, Boma Zaïwa Tika Nyoka. Ici là, tu es comme pour vendre un sokuna. Le pays Zakarina Moussara Basolo na bango. Zakarina Kofi Basolo là. Bona Moussara. Zakarina oué rapé Basolo là. Bako solo là. Bo oué rasona Jibe Basolo li place bat ba Koufa et Belé. Boni ne zanga. Il dépêche na perdre salaire alliance. 10 combattants ba lela bon siège mais il dépêche mon to comme face ya intérêt na biso to bossa na ba maramso ele kakala comprendre ezani nango yo kanga kanda libela mabe jibina wera couper ba sololi et plutôt waze qu'on a Kofi ba sololi waze kwa mkola ndo tanga su bible ba bina yeke nzambe na sata ba sola na bango nde na sala ya na ba mgonzambe na sata ba sola nzambe na sata ba sola na bango na poka job sata ke funda otonga pe kuna sata tonga absoti le soso sa mabe na ba nzambe vena e en fait satan za moitié à partie ya nzambe côté colère nzambe c'est ça. Voilà, parlons maintenant de la musique, de ces grands projets musicaux initiés par le producteur Amadou Djabir et réunification à Wenge. Yopoza Wenge, Nakati Noza Wenge. Quand tu as su que ces projets vont avoir lieu le 30 juin, quelle était l'impression de Yakindé? L'impression de bien, sauf que on a salué grand-père Amadou Djabir pour arriver que ça ne monstre. Je comprends, mais sauf qu'il faut pas élargir le projet. Voilà.
bana musu ba se retrouver te pour baba no babeta ratolo biso to beta ratolo yo ke banga na wenge eloko ni bango ba kosala siko ezake eloko ni bango ba kosala siko ezake ba fongola projet wana fils dernier fils bango ba efsaki biso bango mo eza faire faire là parmi ba malgré moi doute ezalaki parce que Blaise Boula l'a démenti abi faire qui na pépinière ya wenge il n'était pas wenge non faire là wenge faire zo bois ka cri Blaise Boula zo bina faire zo yemba Blaise Boula zo yeba yemba c'est où est yemba na faire où est là parmi ba leader ténor ya wenge bo ni nezanga Blaise mais c'est Blaise Boula c'est que faire zo mata vena zo Blaise zo kita oli ngwemba na été pour la musique pèse à la tout le monde so lingagete so Mathieu Kitina mais JB est président ya wenge 4x4 mon konza ba wenge confirmé par héritier Watana Betotori no motona tembe papa chéri JB piana mon konza ba wenge alors que c'est le dernier fils né ya wenge batwando c'est l'album Asukande fait de l'amour ba yo ka faire. Mais il vient à ce Sakara qui fait un album non cet album on pas et peut-être pas JP Kiss album Ngobi Manasuka avant disqualification à Wenge. Ils appellent ça la vérité. Faire fallait faire ça Wenge fallait ça un projet. Mais bah vient un peu bah compliqué bah venez bah il peut ça me tonnerre. Bah talita mususu kilo de petit ça comment lango. Surtout que ben mission to vendre ça côté moi on a bah mission normal. Et bon mais m'a fait faire on c'est que faire avec Kaluchi faire avec Melia faire avec Alimonda aleki titina ou bien ndengeni parce que tu basa bana wenge ça semble tonde moi Alain Pelaga kuna ba empreinte ko leka ko tout faire na wenge ce qu'on va pas ça faire honneur na ndengeni ni mamnyo zoloba tout ça batute yebite ekibasa mali bazana IDPS parmi ba père fondateur au sanga lelo valoir ndemo na Félix Tshisekedi na isola IDPS bino tout bobunda mais mutamona terre promise c'est Félix Tshisekedi dans l'histoire IDPS mutaza prêtre kolega Félix Tshisekedi azati vous comprenez au bajama kabundu théâtre oh soki nani théâtre c'est Félix Tshisekedi po ye muta asimbi trône faire aza héritier ya grand wenge. Explique-toi. Mais l'héritier du clan Wenge. Toi, héritier du grand Wenge et du clan Wenge. Du grand Wenge, c'est Ferregola. Héritier du clan Wenge, c'est héritier Watanabe. Tour de contrôle. Il y a un petit peu moi tour de contrôle. Ils ont contrôlé ban union so ami bengama aleka na clan Wenge. Wana oza Wenge nini? Wenge maison mère bio sangisi na BCBG, osangisi bango tout liboki. Le na BCBG avec héritier na succès siko. Succès na mise. Ah moni siko pour ça musicien. Est-ce que ça récompense il y a beau il y a fruit à musique. OK. Oh, ma sonne aux obetelanga. Mais qu'est-ce que ça petit concert bat ba yete mpia kanju. Ba journaliste bino bolo bani asili. C'est que héritier asala banzembo bien ayamba kito ko le kabogis pompema. Ah. Omoza ignorant. Non toutes nos questions parce que yobi ke ba wenge nyonso to ba bogis bazali ba sege bazali. Ils ont comparé mutaza na chaussure moko ya bien na mutaza na conteneur ba chaussure. Ya bien. Bogis mon père ma père na pese mbote sika ça na doléance ka isilite. Méritions zo betana mtabeta remise et reprise. Yem tana ba gombe na gombe, yem tana ba ranker. Les saletés fabrica ça zawana. C'est tout non t'as dit ça vérité. Adapé musicien na clan Wengete. Tout ça na papa ya ba héritier du clan du grand Wenge c'est faire. Fabrica ça héritier ya clan Wengete. Fabrica ça musicien ya héritier. C'est belle. Et tu vas nanda ko héritier na tozo yemba ya mo ba uta poto ya liso ba basket akabela so transport par répétition ça $20 kasi ba vibrateur wana ba fabricage ba omba ba nani ba Thierry Migler ba mobe biso tout musicien leader na so héritier to benga président fabricage ça musicien tout toi rêva héritier. OK so debo so les entre bombali o soutien c'est l'ingratitude tozo ya wana. OK siko fabricage ayemba abima na nzemba wera abima nzemba wera ta Fabrica zaza kutu musicien ya déplique alina lina 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 alina lina lima kabana naye kabenga yo ka kolela ya Fabrica yo ka kolinga kokola musicien déplique Blana. Parce que depuis que musicien clan Wengete, aza musicien adopté na caractère latin. Moi na mo boko faire boti mais abengani na parler.
à communauté faisait ou rasoir de paix à colicier fallait au lobani to fallait pas les caper papa dit to ka les caper fallait aza wenge adopter na quartier latin donc fallait da wenge adopter na quartier latin je comprends aki kola na quartier latin ma aza wenge ko yemo pe ko faire le benga aza wenge yemo ko to kolo makambo ngo ya latino alobi yemo aza ne wenge papa Paul Mopasola voilà nana kozala wenge te po mutu tu fazala wenge po wenge juste animateur le roi Tutu Kaloji tout le monde a recruté un orchestre na animateur moi ça la lokola Tutu Kaloji c'est du wenge mais là pe mo ya rapena animation na mutolo ba ki avandi sa animation eza big intana lobango lobango même l'émission papimbo mabi ngande mona imposa pe na animation na yana caché na pesa makambu même ba DJ Arafat ba yoka mela ba adopter système Kaloji oui ayaki liboso na nga me ngande big intone chef animation bosa na mbangwa velo baleke mbanzintinga mene velo baleke mbanzintinga mene kudianga kukuta kala indwenga mbanzintinga mene velo baleke mbanzintinga mene lofombo ayozaki wapi n'importe quoi c'est la continuité de Juna Mombafu. Là où Juna Mombafu c'est limité, Bilaye parce que Bilaye na ba miromi askoro ankari on taramana à côté mo ba ki malien na animation, c'est dit continuité de Juna Mombafu accentué. Vous comprenez? Mais dans l'histoire il y a Bible. Aaron a Josué, parce que la grande bagarre à côté de ça, bana Israël na terre promise, Babet Ali Solam Moïse le libérateur. Donc faut total la initiateur. Fleuve aux ossailles la lolène de l'ozomo dans mon nez na lola be banana en source. Mai mo adimi. Vous comprenez? Dieu na Mombafu, azama iwana adimi wana ozomo na source. Où est ça là Bill Clinton? L'école de Bill Clinton n'existait pas, c'est l'école de Juna. Et là il y a Juna bizarre. Obina ya Juna, Nzunzu ya Juna. Non. Bill Clinton ne pouvait pas exister sans Juna Mombafu. Sans Juna Mombafu, Bill a existé, c'était style Juna. Bill a grand animateur. Bill a pumbara musique, kanga musique na luketo bendango. Et là on a banga avec l'animation. Ah ben parlons toujours kakana wenge. Il y a merveille rambo tanga et kombo na yawa en disant que wenge ko sanga na réunification c'est vraiment il y a un événement au congolais ba mélomane ya bonne musique ba ozela c'est de voir sur un même scène Koffi Olomide et son fils Fally Ipupa réaction na. Et ça la fikint. Il y a des ba côté mouvement kalatin merveille rambo. Et ngana na quartier latin. Naibi merveille te naibi landry japonais naibi masalanga mususu komone kimanga et ozonga merveille rambo lobby mwana moko lobby akati mandefu makasi comprendre akati mandefu makasi akomo ya na TV afinga ne père nanga papa Koffi Olomide olekana na disque Mosaka pese mbongo talobi Roger Ngando mais les savants Mosaka qu'entendez-vous faire un savant c'est pas un transformateur créateur. C'est merveille Rambo qu'on fait pour boire les savants merveille Rambo. Mais aujourd'hui c'est les chouchous quand même. C'est pas les chouchous qu'on fait, c'est la méga. Activer 1 giga comme moment merveille. Mon collègue vida ok na. À servir Koffi Koleka qui sinjo raté. C'est à Christine. À poussa natin. Ngana bi l'anglais japonais. Ngana orchestre na za la musique na ngamba Koffi Olomide za la musique. Mais bon dans l'orchestre Bomiso chanteur est bien l'orchestre noir. Bon lobela ngote pona nini bango mo pe baleka rapé na ba émission ba lobela ngote pona nini basali balinga te muta reconnaître on makasi technique de chanter au Fabriga Zayemba lelo molingo ezala kamoka ya bonheur oyo nazomoneza elini ya l'amour slow bébé dosé ngaza jeune na lula gida bendien c'est rwana tona ba Valdei total ba sera ba Valdei c'est rwana totanga ba sera ba malien ngazo dukana imba technique ba malien nze mwana greco wana petona dada la gipesi nanga ba yana petit mo Ephraim Claveri c'est pas nanga to travailler abalusa ka nze monanga nzete woloni na lopango ya mona biso misisa nango como zanda vona mo yaka osofe chamwe sacré koyo no kieteba o ka te maman ba sala geza nzembo so nzembo eza composé na 2003 4 vous comprenez la fois que ça ou pas non ba musicien nanga moni vibrator wana musicien nanga
biso bige bi bato auta na ina quand même atanga na ina te actuelle partition atanga partition atanga na ina musicien nanga ba to sala na mon album ya parfait zama o masama na poto balinga obeteli solo ya wana te nga kuta ibrato azomba wa manda Ibrahim asalenga boyere akuta boui Thierry Mugler azobisa bakibabia mais po ba koma lelo kusikwi nanane mana izamenga yo mon bébé yaka ozongisa c'est moi technique nanga ya koyembela Blana Moussaka technique nanga baza ba tutozala penza bango pena tozala nde bayiba mutazwa technique nanga te Ils bina filé qui grand fanatique il y a héritier na faire na chant ba biloko nga ndo sala ya zo lingo sala ngote yango mona atikana na style na wana mais Mugler Ibra Fabregas c'est moi papa na bango zanga mais et plutôt ce qui se passe aujourd'hui entre Héritier Watanabe la Fabregas, et c'est un peu des soutiens. Fabregas a un problème. À comprendre, Dharma karma, c'est quoi? Bato basali sa ya bima la musique, ya négligeable. Yasser Arafat a essayé de pardon. Pour toi, je n'ai pas même fait que nous doit mériter que nous ayons Yasser Arafat. Ce sont des noms qu'on a connus tout près de comprendre. Pour toi, Kindewana, au chômage, au Kinde, Mobe Molondo mérité en ba falsifier le rôle à foufou comme des foufous. Comprendre? Mais elle a commis tant à trône à chasser bango. So batona ba dans la toilette. OK, toilette est dans la chambre diable. Balilaka. C'est profond mon bolo ba. Balilaka. Yango commencer les problèmes lelo. Pas gens savoir je bazo bengeza blaguité. Bando ki me bon type na couper na caleçon au kimae. Parce que batona balilaka na combattre. Tam toura 3 jours. Après départ à basser d'ailleurs ma boulot ya makaso ya sali. Mais 3 jours au Kemba aux angana ba Thompson en Olia. Chomi kuna osanga na ba piscine. Bah il Chomi il est venu. Qu'est-ce que Chomi a fait pour mériter gozo wana tout? Mabenga ka Chomi ya pour Fabregas a grand fanatique à Robinho. Abenga Fabregas aza fan ya Robinho numéro 0. Ça ça ba succès ba ya madouane chana no boye chaki mal à l'aise à se pela raté. Yango wana la place à senga featuring na Robinho pour mata pour quoi yati pour zonga suna succès face à Kulumba ya obeta na Kulumba mutalobi ke nga se comprendre Héritier lobi que yé mtabana Atlantico yé disque d'or yé ba remise ya ba trophée yé ba tebele ba profiter na nini la faiblesse ya moto patience ya Héritier ka rolinga wera trop et puis ça ba Fabregas na ba argument Fabregas balinga wera te ba yaki pa wera po baluka ba vina bango mais Héritier nga si chaque fois to solo na boss live vibe ça nga ke blana même binu bonga beaucoup tanga na wenge nga na longola nga wenge te na nga na ti ready na beta linga ka wera makasi na beta nga kaka mote Héritier se réconcilier na wera rapidement facilement ako sabe ki te tia na da watati mais c'est réconcilier pas fan na wera ya mabe le faire ça là te mamba faire nga bena limbisanga ko to na solo ngote ninga Héritier sala mérité ko zela wera pesa album trop ndé favoriser bana wana ba Fabregas façon na nga na ko porter plainte sa ministère de la culture na technique de chanter na ngoye mbaso na porter ja ngona ba sokoda na ba sasem mais na porter il chante comme moi. Télévisé la radio t'es blana batali biso tu es un gars très intelligent que je côtoie. Mon yembele ozo yemala na chaka bina no na 10 minutes marché allez si baba était comme ça katinza dinabo c'est moi à s'inspirer dans vocal na ngaya koishe ba esikoti kanga matsanga makudile hey yaba disipe de tamblana kokota malita mbelito poison te kakande bomaka moto ebeleba kota malita sepoya azoko tuna partie ya mélodie na nga ya vocal comme son chant pene pena nzambe bazelu pene na yo bolingo na ngaye nazo yembela yo balo yembo toki la reine de beauté soit glorifié eluba bolingo zolambela ya yemba pene pena nzambe tomona kabanze pene pena nzambe bazelu pene na yo okabe yembeli o te basaila ngo kuna bana na ba 10 match bana bango tu baza ba blana. Je suis leur professeur bana niveau Héritier te nga Héritier le kinga na koyemba menga na leki bango pour Héritier daza zo yemba da tika la kutu ata biso na niveau yemba bongo te
tokotande ba recherche po toyemba nde toyemba lelo mais ngana leki ye bango baza banga je comprends baza banga to bimisaka ba secret tout Fabrikas bana lelo longola timbre nanga longola technique nanga zongala beyembelo na yebela kona matete to tasko so boyo ka so banzembo na. Voilà, je pense qu'une très bonne émission. On a fait, on a balayé toutes les actualités. On est pratiquement à la fin. Blana, un message de la fin. S'il y a quelques dédicaces, on vous remercie pour tout soutenir parce que ton numéro, tu avais déjà donné ça au début, mais vous rappelez qu'à Posa Congo Promo. Plus 243 90 649 54 86. En tout cas, les fanatiques tout bolinga Congo Promo, bon s'abonner les sous makasi Blana Mosaka à Rosala à chaque fois. So bon moninga te sek ba kiminga. Ponga pena na zananga. Naza fanatique à Congo Promo na tala ngona face na rata ngo kuti. Donc na pesi mbote déjà na boss ya Congo Promo place na pesi mbote. Raf Ngindu, grand pote na pesi mbote. Diezola London City venanga i donc place ba kilo na biloko yaka. Na pesi mbote donc place Ali Charlie a janga star en couleur na obaksa susuna na pesi venanga Gento Sigalo na pesi Janisita na pesi Idriss le grand canadien Jonas bien le nécessaire na pesi Alex Timatima mbote tombé du ciel conseiller privé na pesi coach ya Bangiama Afrique du Sud ayaki kina tozoki ta okuta na te mais coach limbisanga nazaki vena très occupé donc na pesi mbote na bino nyonso boss Dada Kanda na Afrique du Sud puissance mtaleki ba tutu na lar na Afrique du Sud boss Dada Kanda na pesi mbote do bambote tout presque yango na trésor Lusamba mosola tarakito koleka basi tout ya Europe donc na pesi mbote. Et voilà, je dis merci à Blana Mosaka qui était notre invité du jour. Merci à vous parce que vous continuez toujours à nous soutenir, vous prêtez toujours votre attention dans cette émission. Excellence. Quant à moi, je vais me retrouver très prochainement, mais je vais dire un bonjour à mon ami. Lui c'est Patrick Kabassi le Yangomani depuis l'Afrique du Sud. Nabi que délégation maison mais autant baoya au salanga ba bien à travers Bango. Là je vois aussi lui-même parce qu'il est là, il coordonne, il est là, il chapeaute Mambo Belé, maman Jenny Mangaya. Je te dis merci. Retrouvons-nous très prochainement, toujours avec le même plaisir, avec notre invité. Cette émission a été réalisée par Junior Senda Ditutu, que je salue aussi à passant. Au revoir. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV.